Baindo totele maesengo pesa isu ko mbeso na banda ko na bino pe wana bozomi pensa ibele ya kolande émission éveil ya conscience émission ekelama mpona kolakisa moto moindo mai nyonso na kati na mokili bapimelela ye lelo tozala masolo penza na moko ya bapanzi sango de kondombele botale ya ndenge tokoti 2020 au janvier to sala pena mo bebiso mo mingi yo to kana ki to songisa bango na plateau po to ko solona bango parcours ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke muzala pana na Angola na mboka ya Brazzaville oyo bango babengaka yango mfua ne lelo masolo na biso kozala na ndeko ndombele botale bote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pena bandeko yonso ba tibongo libaku ya kolanda biso na mokolo malela ndeko ndombele surprise to mona ka fumukusu Luanda Angola lelo eboti Brazzaville ikanisi wana ewutelelaki wapi kolala kaka la mukamba moko Brazzaville petina na ngweza yakini bokele na mabele ya Brazzaville mboka ya papa Denis Sassou Nguesso mosala tokendaka Angola ezalaka te po kokenda kotala kitoko ya Angola soko tokendaka Angola ezalaka po ya kopesa lukumu na yaki mpavita e paikani basalelaki mosala tokendeke Angola mingi na kulumbimbi po ezalaka esika baindo bakufelaka lokola toye kosala nesongenzi na fumukusu kia muzala mpanda na Angola pe bangunza baye bongo po ya lisiko ya baindo ndentina ememaka biso mingi pe tango yonso na Angola lokola pe na ngambo ya mfua ezesika kani mbuta machwa atelemaka peselaka mosala talantina le 17 janvier yeuti koleka esengaki lisusu nesongenzi la mokambi ya religion africaine bangunza ponini te ba chef coutumier bakatisa lisusu na tina ya kokanisa 131 uta mbuta machwa abotamaka eloko ba reproche kabinongo mukolo na mukolo ndeko ndombele botale financement pour mukusu délégation bongo tala ba chef spirituel ebele bangunza na ba chef coutumier na simana ye bango wana bakatisi Congo Brazza financement ne butaka penza wapi po eloko wana ezosala mwa po ta bokenaki pe Angola batebele batunaki ngai mefu mukusu financement boye kotambolaka na batebele na ba pays ya bapaya na mboka ya bapaya ndeko tambi na moni mutu na esekisi bino bena esekisi ngai pona nakanisi mwa mingi nakanisi mwa mingi oyebi biso tolobaka ntselele ngambi kinoni ata na mabanga toko pasola nzila toko timola puku na maboko biso bantselele totelemisa kinsama tosenga lisungi epai ya moto te babotami na mboka tango nalobi kinsama bayebi batermite batongaka termitiere na bango ndako na bango ya etage immeuble na bango bazwaka apui ata pa ya moto te c'est-à-dire soko bakokamwa kaka mobembo ya nesongianzila na mfua balukela yango financement na ebita mosupe ya kabe songi na bino bapantisango seke esika tozeli kokenda bakobeta lisusu mabaku makasi mais bato bayebi esika yonso nesongianzila uti tolobaka yango na sango oyo bato basali ba conférence internationale ebele nesongianzila fumukusu kia muzana mpanda na Angola tango mosusu direct na RTNC direct pe na internet banda justement ça la conférence en direct na RTN na chaîne nationale ils ont coûté déjà mais détermination passer na bato belé bo na mboka ba pa koyeba tina mais kutu ngambo ya mfwa bangunza mosala yaki mwa mingi bakatisa kipenza mingi te pona ngambo ya Angola tango mosusu kendaka ba délégation ya plus de 300 personnes omoni tata soka pesi yo mosala kopesa makoki pasi po batangisi bato mokili moko ya corruption mokili moko ya kosenga mokili moko soko ya kobatama na sima ya makambo mazangi tina te nesongianzila mosala baye kosala euti na tata akelili kolona se bango moko bakolobaka epusa malamo na fandaki mokolo moko nzale tindinga na sala mosala oyo mais soko bino nde boponaki botindaki nga na mbanza ngungu po ekangamelaki kuna ekofungwamela kuna bino nde bokokokisa donc impossible ne pas pemba kalunga biso tolobaka bongo donc impossibilité ezete na monde spirituel na biso lobi lisusu tango mosusu ekozala eteni mosusu ya mokili religion africaine akosala yango
religion africaine na kosala ngo ba téléspectateurs ba osomi penza ebele ba numéro za affiché wana boluka ko réagir ndé kondomele kozala malamu ya moto ko bana masolo na biso to proposer na ebele ba téléspectateurs na biso baza liboso awa élément ba élément bo memela ki biso bo na biso mokolo molelo bande ko na réagir soki boza prêt bo balancer biso ba élément ya parcours ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke mzala pana na ngola elongo na ba chef spirituel oyo baza na kati ya religion wana pe na ba chef de terre to bengi bankumu na mabele ya papa Denis Sassou Nguesso. Tango ya bosolo esi ekoki Luposo moindo tonyo kwa mimakasi na kati ya mokili tonyo kwa mimakasi banyoko la bato na kati ya mokili kasi ya baindo penza elekia bapekisa biso kosimba mabele na biloko nyonso ezali na mabele soki ozimbi okokufela mabe po biloko ya kitoko ebongi na mindele banyoko libiso na kati ya mokili tonyo kwa mimakasi na kati ya mokili lolenge nini ya pasi oyo baindo tomoni te na kati ya mokili nini yango etikalia oyo etikali ezali lobiko ya baindo topika tobonga tolonga kozonga bakonzi ya mabele na biso pasi oyo tomoni esi ekoki bato nyonso banyokola biso ntango ekoki baya kosenga bolimbisi soki batie matoi mangongi 2017 ekosila te bakobetama ntango ya mowumbu esi esila ntango ya bosomi esi ekoki baindo tolamuka baindo totikama na mbongo ya songi baindo totikama lokola biwala Babika
setolo omanze tunga kwa seto banani kwa ubana kota yo Merci. Kekusambila yantete ikikubanda Mbutamalanda yazole Mbutantunta ya tatu Mbuta Nyakazulu ntete Mbutamalanda kubaka disu bete kulomba na ntumwa mazu na watabita na zimu Luizi la kota, kwe tata, kwe mama, kwe kindende, kwe mfumu, kwe se, bisimbi kwa bisimbi, bonso manuga kuna mpemba, tulu binguli, saleno kweno, etuka, kuna natuasa mayala makongo, mfumu za Kongo, na simba, batuari sinamu mketumbu kusumbu kuchisa, vitulombele, mfumu za Kilongo, za Telama, na Kekete, mubu mpungu, ubwana Kedika, banina tasalu, kondo kwa kundu mzila kundu mkobo, kondo kwa jisi mutsalukaya, kata mpefu ya Makedika, ya mwanda verela, liza ya yana, kwa babonsono, mubu mpungu, umazayu, tasalele msisi, lisariba bona wabomu totonsi wantata, mfama be mtoto me Kongo, mwana Kongo, Kongolo, musala, zima tansisi, mwana ndombi, Kongolo, sala, zima tansisi, kapele kumu mfama geni, buna mayele kwa waga anako, mnangu na ndunga kwa waga anako, tata mpungu, tuku binguri, wakulu muna mbeso na Kongo, kwe kanda ndombi, kwe musikongo, nasi kiesi kanugana, mubu chele kaba solo, utu banzila, mubaba geni ngolo, mutu, jisankizi yehu, mkumbi ya mfumu machua yala kwa yala sana. Mfunga chua yala kwa yala sana. Mfunga chua yala kwa yala sana. Mbogo na beno wa bonso. Budu telebo na tulembu kwetu tayo. Enka sukulu. Enka sukulu. Enka sukulu. Kibudu jabanongo ke. Mkengo kweta Tanzania mfungu tulendo. Kibudu jabanongo ke. Mkengo kwa Mbuta Machua.
André Grenard wekikuri kietu Gibunde la banongo nke Tembo kwa beno la mananunga Beno vina kwenu kuna shimwa mpimba Gibunde la banongo nke Tukundi nzambi Ja Nkete tasambila Boni lomba, 1 minute de silence. Mujitisa, mfumu zanganga, zoza nkete, zato kusala saluchi. Na peleko, na ba umuntangu, bamini dialu kwa mfumu basolo, tuka munavumu changuri. Balweki, mukatira fuluki, Mujambu ya Lumisa Kinju Wambuta Machua Buna Tuchiri Batata na mama Okumbu jeto Jamananunga Kongo Jesisa Bambuta Zavila Zira moyo Jikondo moyo Jitira manega Katilan Kinju Walumuchi Buna Matondo Mbundu Mujamu Bengeye Takwinaka ni azari moshiko tata mpungu Cheleka Mwakunga vimoche tukwenda Ilumba tulumbe Tata mulu solo lwakwe Tata mulu solo lwakwe Mama mulu solo lwakoma Tata mulu solo lwakwe Amonda batuna mulu solo lwakoma Tata mulu solo lwakwe Batu yendele manenga mulu solo lwakota Tata mulu solo lwakwe Tata mulu solo lwakwe Tata mulu solo lwakwe Mama mulu solo lwakwe Tata mulu solo lwakwe Tamutenga batu tenga mulu solo lwakota Tata mulu solo lwakwe Batu yendele manenga mulu solo lwakota Tata mulu solo lwakwe Mama mulu solo lwakwe Tata mulu solo lwakwe Agaya mulu solo lwakwe Tata mulu solo lwakwe Tamutenga batu tenga mulu solo lwakota Tata mulu solo lwakwe Mufiri Mwamila Mfuna mfumu Abuna batata mama Kuvutiri funde la matondo la ndete Mkinzi wa tuizi batata matwa André Grenard Liyand Wantete Sibike beto Bubutwe Tatuma Tosambila bubutwe na Tena yandi pele nga manendo mutuma asiki Nijile tulombe kwa yandi bika tata Matsua Kabanetu kwenye vuvu Hili jina mvutiri funde matondo Kwa tata Tukilimu kinsasa uwijili Age beto Tutomolo tonda Kala tukilimu kulangola Kala tukilimu kumputu Tutomolo tonda Nijile tulombe mungumu ya tata Matsua André Grenard Bubutwega Nyole pile ntatipile Tebo tukala Nikaza tulepokela Bagiza toto Bagiza masulu Nikaza tulepokela Bagiza toto Bagiza masulu Nikaza tulepokela Bagiza toto Bagiza masulu Nikaza tulepokela Monsoma tuvanga Funzambize imo Tusila lemvo Tusila lemvo Tata utufuila nkenda Tata utufuila nkenda Vantoto mbangi Muzulu mbangi
Obunguti bayoka mina na kunyakumi bayidelanga masombozo gulugelanga nteba atata mampungu lendo ngebulu mana kutuwa kutuyambuliri ngeta masumeto mayambululu wabu vikatatalama tasiyama tadiata mukiminu mulumo kutubanga mashiri kumutwala tatunde no tamampungu lendo mwapungu matatu twele jaka mato Kibundu ke batata na bamama katutata mukogwa kwambe tajangala leno kena kibungu kieto chabeto bandombi chabeto bangunza tajangala leno Kibundu ke L'opportunité m'est accordée de vous présenter l'histoire de Mfumo Machua. Njena Kwame, membre de la plateforme de Mfuma Congo, dont le président Mbuta Malanda Mandebeka, que nous avions suivi tout au début. Certes, on va se demander, mais la plateforme de Mfumo Congo, c'est quoi? C'est une grande organisation des Ngunza. Et c'est cette dernière qui a eu l'initiative de regrouper tous les Ngunza de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, et de l'Angola. Cette initiative émane de très loin. C'est le fruit d'une grande réflexion. C'est le fruit d'une idée qui a pris naissance au milieu de 3 grandes figures en RDC. Parmi lesquels il y a eu Mfumu Mbusu, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Il y a eu également Mbuta Malanda et enfin un représentant de Ngunza de l'Angola. Toutes les 3 grandes figures présentes en RDC lors d'une grande conférence organisée par Tata Mfumo Mbusu. Certes, l'accord ou le protocole d'accord était verbal. Certainement, nous penserons à la matérialisation de cette idée dans les jours à venir. Et donc, ce que nous faisons maintenant n'est autre que l'expression de cet accord. Une fois de plus, j'aurais souhaité que nous applaudissions et très fort Tata Mfumu Mbusu. Nous applaudissons encore Mbuta Malanda Mandebeka. Ainsi que le représentant de Ngunza de l'Angola. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Tout honneur. Batata Maman, vous allez certainement m'excuser pour avoir constaté, né de façon mystérieuse le 17 janvier 1897 à Manzakala, district de Kinlamba, plutôt de Kinkala, région du Poul,
André Grenard Machua a grandi au milieu des hommes où il s'est fait distinguer des autres enfants. Dans son enfance, à l'âge de 3 mois, André Grenard Machua tournait le dos à sa mère sans aucun mouvement, tout en que cette dernière le mettait sur son dos. Choisi parmi les enfants par les prêtres de l'Église catholique lors de leur descente dans le village de Manzakala, le jeune André Grenard Machua se retrouve à Mamou, village, chez les pères de Saint-Esprit, d'où il sort catéchiste quelques années plus tard. En sa qualité de catéchiste, en milieu rural, de ménage en ménage, dans une période de turbulence coloniale où l'homme noir est chosifié, il prêche l'amour du prochain. Surtout dans les pays d'Empagala, situés dans la partie sud-ouest de la région du Pôle. Abandonnant son apostolat, il se rend en foi à Brazzaville pour parfaire son éducation politique et sociale. Le rapport entre blanc et noir l'intéresse davantage. En 1921, Machua part en France, plus précisément à Paris, dans le but de compléter sa formation sociopolitique au contact des réalités métropolitaines. Il en profite de s'enrôler dans l'armée française et participe à la guerre contre Abdelkrim au Maroc et y obtient le grade de sous-officier. Pendant ce séjour à Paris, il crée le 17 juillet 1926 avec quelques camarades parmi lesquels Babou Costa, Pierre Kinzozi, Pierre Nganga et bien d'autres, une association de secours mutuels et d'entraide connue sous le nom d'Association amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française, dont le but est de hâter l'évolution de l'Afrique tout entière. Machua veut l'égalité des Blancs et des Noirs dans tous les domaines, tout en espérant résoudre les problèmes coloniaux de façon pacifique. Peut-on penser à la précocité de son opinion? Le gouvernement colonial ne l'entend pas de cette oreille. Les délégués envoyés au Congo pour faire connaître les objectifs de l'amicale seront arrêtés. Et Machua lui-même le sera en décembre 1929. Les chefs traditionnels prennent alors la tête du mouvement de protestation et l'unanimité nationale se fait derrière Machua. Les protestations modérées finissent par dégénérer en confrontation violente entre blancs et noirs. Les esprits s'échauffent et le climat se dégrade. Condamné en avril 1930 à 3 ans de prison et à 10 ans d'interdiction de séjour, Machua et ses compagnons seront déportés au Tchad. En 1935, Machua s'évade et rejoint Brazzaville avant de regagner Paris, où il s'engage pour la seconde fois dans la guerre mondiale de 1939. Jamais récompensé pour services rendus, il est encore repris par les autorités françaises en 1940 pour être extradé au Congo et condamné en février 1941 aux travaux forcés à perpétuité. Enfin, dans la prison de Nayama, sa disparition va être constatée. Le 13 janvier
1942. La chorale Vouvamou. Alors, vous allez nous aiguiller en quelques notes de musique Ngunza. Bana ya Mbutamacha nke bandeko ya Mbutamacha nke ngote pe na ngonya na biso baso matondo mingi ya moto bozongisa na tata mokeli wa bikela mobiso oyo bapesi biso lisusu ntango mpe pema oyo bakobatelaka biso wuta eyaka biso na mokilo ya mosuni te kino tokozonga na bolekelaka bongo na mokolo na lelo tokozongisa na bakonzi ya mboka na Congo mpwa na gouvernement na baservisi nyonso batieli biso kimia mpe bapesi biso esika oyo na mabongisi na ye Ngunza na sengo elongo na Ngunza malanga mpe na bandeko baso na Ngunza baso na lolenge lebosali po ete bokoka koyamba biso wana biso na delegation na biso nyonso oyo touti na Kongo ya Kisasa
tozongiseli bino baso matondo bandeko na biso atako tokatisi ebale kasi tozali epai na biso onamoni bilongi nyonso ondire bilongi onamonaka na Kisasa ata soki nake na Angola. Ici toza epai na biso solo mpenza batata banengwa na mokolo mwa lelo ya nkenge ya mibale mopemi bwa yambo ya sanza ya mitano na mibu kama na tuku misato na moko na manaka na biso oyo ebalani na manaka ya bapaya mwa zomi na sango sanza ya yambo na mibu koto ebale na tuku mibale awa tozali kokundola mokama na tuku misato na moko na mbotama ya Mutamatwa na esengo pe sai bino motombeli biso boyei bolamu biso pe totombeli bino boyei bolamu sala penza tata Nengwa touti koyoka na lopoto lisolo ya Mutamatwa abotami apoli akoti mosala ya makinga ake kobunda bitunga na Maroc te bongo akomaki kalaka kuna na mikili ya poto asali amical ya baressortissa ya Afrique équatoriale française kasi mokolo moko munelaka ngai atia ye na boloko asalaki nini kaka po asali amical nakoliki ya ete te soki kaka mpona amical Mutamatwa bakokanga ye te mai ya Mutamatwa esilikisaki mondele asepelaki na yango te mpona nini mondele asepelaki te tokoliki ya ete yambo tokoma ete Mutamatwa mokolo moko akoki korevandike droit ya bayindo epai ya mindele elingi koloba ete mindele bakomaki bakonzi likolo na biso elingi koloba mindele bakomaki kokonza biso bango bamindele na poto biso awa na Afrika Mutamatwa asali amical ya baressortissant ya Afrique équatoriale française amical wana ya baninga Afrique équatoriale française ezali na Tchad Centrafrique ezwi Congo na biso mfwa awa ekei Gabon mpona ntango wana Cameroun ezalaki na maboko ya baallemand biso baetokolanda Mutamatwa tokoki tose limite te awa na bakongo to na kimukongo bolimbisi parce que Centrafrique ezalaki na kati ya Afrique équatoriale française Tchad mpe ezalaki esango ya Mutamatwa tokoma na bisika nyonso elingi koloba te ntango Mutamatwa azolobela amical ya baressortissant esengeli nanu lebandeli wana ezwa Tchad Centrafrique Congo mfwa oyo tozobenga lelo Brazzaville te na Gabon nzoto ezalaki lisusu na baninga mosusu amical ezalaki ti na Congo belge donc elingi koloba ete ti na Congo belge eboli banso toyeba Mutamatwa kasi mbala mosusu nekumbeli toza kosala makasi mpenza te ya kokoma to kokomisa Mutamatwa na biteni te mpo esengeli bayeba ye yango wana masolo na biso kozala mpona nini tokoma na elelo te Mutamatwa arevandike droit aya kosala prison Afrique akima klasevade azonga na poto bakanga ye
babeta ye batia yesu na boloko bakondane ye yango wana batata banengwa bilenge bana ebongi toyeba bomoi na biso malamu touti wapi tokomi wapi mpe toza kokende wapi toza na kimoko elikolo batoliki tosolola tokosolola na lingala po ete toza na bandeko ebele bayokaka kikongo te bango bayokaka lingala français eza monoko bayelaki biso yango ya 1442 bayindo batekamaki te na bowumbu na Amerike mekasi nsima ya 1442 nsima ya zina kuu na 1491 kozwa bateme na ba 1500 bayindo bakomi koteka maili koloba te bayindo spirituellement basili bakomi bawumbu ya mindele yango wana ebotaki esclavagisme me nini esalaki ke biso tondima bango bakonza biso tata Nengwa mpona tososola yango malamu tosolola masolo ya biso na kibokolo ete kobanda nzinga nkuu na 1491 azwi bateme 215 ans après yaki mpavita atelemi nsima lisusu 215 ans esali 430 ans Mukimbangu atelemi mpona koloba lobiko ya bayindo 215 430 ans mindele baza bakonzi na biso kobanda ntango wana nyonso te Mukimbangu ayaki Mukimbangu aza mpona Congo Belge te lokola pe Mbutamacho aza mpona Congo Belge te lokola te yaki mpavita aza mpona Angola te to limite te Mukimbangu aye po alakisa biso solo oyo toyebaki te po tozonga lisusu bakonzi ya mabele na biso apelisi moto oyo esengeli na biso baso toyebaka ete moto wana banda epeli po niongo esilaki etumba wana ya moto wana ekosila kaka mokolo tokozwa bonsomi soki bonsomi eza te moto wana mpe ekosila te soki lelo tokolimite bayemanso bakotelema mboka nyonso bakotelemela tolobi wana nde ya biso wana nde ya biso kasi biso awa siko tokoya na Brazzaville ya Mbutamacho alors bandeko Brazzaville bakoya mpe na Congo ya Mukimbangu bongo sikoyo bamalien bango bakokende wapi bongo bazambien bakoloba nini banamibie baloba nini eza moto epeli moto wana ntango epela boyebaka ete soki okenda kozwi moto yango kende pelisa yango epai na yo lelo soki Thomas Sankara telemi na Burkina Faso ezali moto ya bitumba lobiko ya bayindo toyamba yango biso banso toyeba ete mindele ntango oyo bazoyina biso mindele ntango bazonyokola biso bazokabola te keno mfwa tokoki konyokola bango totiki bamalien to totiki bazambien biso nyonso bayindo
mpe Afrique na bomengo nyonso tozali na yango boyebaka malamu ete yango wana toza konyokomela biso banso lolenge moko na eleko oyo tokoyina bango te kasi topesisa bango bosolo ete Europe mpona bamindele Afrique mpona biso bayimbi eya tosololaka donc la planiste à côté de bande na point moko boete aloba ete biso ba planiste toza na ngambo la Congo pamba te batata balengwa toza na musala munene ya koyebisa bandeko na biso bayindo bosolo omukimbangu na ntango atelemi po aloba bosolo ete mondelo ekokosa biso tomukimbangu alobi kotanga bible malamu mpo boyeba moyibi bokanga ye na eloko oyo ye alibaki netata lengwa lokola tozali awa mondelo aye koyebisa biso te toluka paradiso to tokende na paradiso lekino moko bandeko na ngai na ntango botalaka na masolo yango ya paradiso yango eza na banini banana bavoka bamalala yango na paradiso sikoyo malala oyo tokoluka ya ndenge nini mpo malala ezalaka na paradiso esi ebima ananasi ebima nyonso toza na yango sikoyo ndenge nini tokende koluka yango lisusu sikoyo bana mukamatoke génération oyo ekokosama lisusu te alors tokokila paradiso na biso mpe tokolona na bamalala na basapu na bapome nyonso na banana soki tosilisi kolona siko totuni bango bolokwa toloni bo mpo toluka susu paradis mosusu nde tokonsidere oyo nde paradis matondo mingi ote ndenge eza boye bino mokili eza nango na ntina te bomilengele kaka mpo bokokende na bino lola bokende lola ebele bazosambela mpo bakende lola me nanu bandeko na ngai solo eza solo makambo nzambe ezalaka te oyo ekopesa liboma makoma boni boyebi mpo bandei makambo nzambe wana bazobakisa bino soki balobi yesu amati likolo akei alakaki bayekoli na yaki akobongisela bango esika ndenge totangi na bible soko bino bandeko tovandi awa nani ayebi apotre moko ya yesu amata likolo soki nango bapotre oyo balele ye bameli na ye bakei te oyo moto amona te mai bamata te bongo yokende otiaka eliki wana okokendela ndenge nini d'ailleurs na géographie mpe likolo ezalaka te na géographie wana eza siansi ya nzambe to tomoni mindele bakosi biso parce que biso bayinde tozonyokoma na koloba ete nzambe aza kaka na mwana moko mais c'est grave nzambe azala na mwana moko baelema na baréaction bandeko objectif pene ezalaki nini résultat oyo après avoir kokende na bino bobane kosatanda na résultat nini na mabele wana mpe na mai oyo bokumelelaki bandeko baza kuna babane kozala bino mokolo na mokolo ndeko na ngai tambi nesongi ya nzila
balukaka résultat mosusu te soko lobiko ya baindo te. Message tango yonso mokili tango yonso bato bakomona nesonga nzina fumukusu kia muzala mpanda na Angola bazeko detenir message sango ya lobiko ya fumuki mbangu. Mbuta Machwa Sovra telemaki na ngambo ya mfwa asalaki amical ya ba pays ya ressortissant ya Afrique française. Pona nini atelemelaki injustice ya mondele kokenda na biso kuna omoni ba moto yonso epela partout. Na Angola Kingandi atelemaka, na Congo mfwa nani atelemaka, na Gabon Kingandi atelemaka. Nesonga nzila lakisi to alimboli na bato eze moto lokola moto ya Jeux Olympiques. Epela esika Jeux Olympiques bandaka pola mbala yambo na Grèce. Sika bisika yonso Jeux Olympiques bandako sala. Bato babanda kokenda kaka bapelisi moto wana batoki moto soko tokolimbola malamu batoki moto wana ya Jeux Olympiques ya ebandeli bakei kolekise pai na bango bakei kotambusa yango pai na bango. Donc Fumuki Mbangu 1921 tango batelemi bangonde axe central bangonde référence nde basali bilaka omoni tokamwite toke na ngambo pe ya mfwa toke okape kuna kwa tulendo asalaka. Donc certainement prophétie pe ya Fumuki Mbangu e katape tingambo mutuna na ngezo batamela wana courage au Fumuku soza nengo pourtant bokendaki faut to lo bailo moko za logique za clair vérité bandeko nete ni abraza kuna bazalaki pe na mo philosophie na bango ko lo baraka Mbuta Machwa ye wana ni mobikisi ya baindo les messinois mais na suka to komona façon na émission Fumuku so uto ko sa na chaîne nationale na bango na télé Congo au peut l'ex qui semaine passée awa omona batoni so bakomi d'accord par rapport ya ba makambo ya teka déjà OK Fumuki Mbangu mobikisi ya baindo Mbuta Machwa zabe moko ya ba référence pe baindo mais Fumuki Mbangu ne les messi ko changer bato na tamoko ka wana moké wana zaki facile nini pede message ni ezalaki ke osala ke bato wana na lombango bakwa kondima mai au Fumuku sa nemeli te ko changer bato yango penzate mais omoni bolimi se nekondomele komba Fumuki Mbangu zaka tata Kimbangu to Mbuta Kimbangu komba Mbuta na terrain limwa komba tata Kimbangu limwa Fumuku so yaka na komboka ko Fumuki Mbangu yongo le tsekala na terrain ne songi ya nzila mola kisinzila c'est-à-dire na bato bazaki koloba Mbuta Kimbangu bayebaki nzila te na bato bazaki koloba tata Kimbangu bayebaki nzila te esengelaki mola kisinzila tango babengi bango ne songi ya nzila mola kisi donc bango nde bayebaki nzila tango baye eko kamwisa bino te soko moto azaki koloba Mbuta Kimbangu abengi fumu elakisi kayebaki nzila te balakisi nzila ke oyo benga makali soso te manga Kimbangu na yoka ngo lisusu te komba kaka fumu mais omoni bato tango bakei batangi ba prophétie ya Fumuki Mbangu yambo kwa tulendo ya longi akoya ekozala boye bato wana ba misali bango balongi mais batangisa polongi wana za instructeur motangisi batangisa ki mokili nini te bazaki na matière ko tangisa te mais ba s'autoproclamer sika to komi nesongi ya nzila baza ko sala rôle na bango ya instructeur donc to ko kamwa te so kendeki na ngambo ya mfwa baze balakisi bakei ko balana na bandeko na biso ba machwaniste o vraiment naze ko pesa longoni ape matondo mingi na ndenge ba komo yambaki bongo nesongi nzila Fumuku kia mzala mpanda na Angola po nini te ba chef spirituel mosusu to bangunza po nini te bankumu elongo na délégation yoso ndenge to katisaki to zongiseli penza bandeko ba machoniste ya inteni ya mfwa matondo to tangi pe lisusu ngunza masengo matondo na bino na mosala bozeko sala bokoba eleko yeze eleko ya balongo na biso eleko ya Fumuki Mbangu eleko ya Mbuta Machwa ndenge nesonga nzila limbolaki azala kaka te be pona ba Congo poto monaka ebele ya bato bazeko ya ko bebisa mai bato bazena yango posa bato balandi nesonga nzila balimboli mai ya peto mai yo bato bakomelaka yoko ya kosubela te kosala zongo pe wana te kobwaka pe soyi te c'est vrai soyi na yegoleka c'est vrai masuba na yegoleka zongo na yegoleka mais kele kotikala na cerveau ya bato omoni bato ba précédaki sango oyo batiaki nkele na makambo ya ntina nini bolobaki pona Fumuki Mbangu balobi Fumuki Mbangu atindama na Yesu babebisi mai ya bato
yango lisusu mosala nesongia nzela ye ipo ya kokombolo madofolo wana na cerveau ya bato bango batia bosoto wana nkele wana moto soka ngamela maya alobi mai oyo basalelaka yango bazongo mai oyo basubelaka yango eze malamu te mpona te balongo na biso babimisi mbuta machwa rien que po ya eteni ya bakongo te bongo soko tolobi na Michael basalaka na bato ya Tchad balaka na kati na bandeko ya Gabon bazalaka boni bokobimise kaka ya bakongo ingeta donc mobembo wana ya mfwa esengelaki molakisi nzela mokobi misala ya 1921 akoba mosala yango ya mfumuki mbangu pene teni ya mfwa akoma yebisa bandeko mbuta machwa totia yete lokola na limite na ndelo mais mbuta machwa tolakisa ye na mokili ki atelomaki pona justice bolamu égalité ça donc valoriser ce mbuta machwa pourtant bon bazolo bakazaka kapona bango kuna mais fumukuso ki alobi kete za pona bayindu banso c'est que ça essaie déjà pour combattre ce mais yango mosala nesongia nzila bakosala katango yonso po omoni na désorientation ya makambo bato bazé na tendance ya kokabola balobaka yaki pavita po ya Angola fumuki mbango République démocratique ya Congo mbuta machwa na Brazza mais la grande surprise ndenge biso tokatisaki tokendeki ngambo mfwa tokendeki na chef spirituel représentant chef spirituel tongunza ya mbuta machwa oto tangi kombo ngunza mayunga azalaka wana République démocratique ya Congo mais azalaka déjà na kimvuka o eza na dénomination ya mbuta machwa eko pesa ka déjà donc na ngunza oyo azalaka na lisangana ya mbuta machwa wana Kinshasa bozalaki na epe kuna ingeta po ya kolongola makanisi ya bato yambo nano tango yaki pafita ngo patelemaki bato babwaka ye lelo na Angola erwana conférence de Berlin nano salimité nano bakati te eteni ya Angola nano bakati te République démocratique ya Congo bapesa na ba Belge nano bakati te ngambo ya mfwa bapesa na ba français tozalaki biso yonso esika moko yango bilaka epesa makala po ya makuku matatu wana bakongo misato ekosangana po ya bokasi ya Felika ekosangana mpona bokasi ya Felika makambo ya malamu kaka ndenge ndeko botali alobakawa eumelaka mpenza te bandeko botika la branche na RTFS 1 chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h toko exploiter ba sujet sur quoi tout le monde bomoni le to meke ko lobelo likolo mais émission ko ya toko exploiter ngo bandeko botala papo boza ko mona oyo nesongia nzela fumukusu ke muzala pana na Angola. Est-ce que longi o balakaka bayindo bokotinda motangisi faut ya kotangisa bayindo apesa bango boyebi e ko préparer à venir ya mokonzi ya nguya eza bango te to eza bango botala makambo ali kosala alingi kutute bakomisa fumuki mbango makambo ya bakongo alobi keza ya bayindo po salaka pe ya bakongo te alingi kutute fumuki mbango lobi ezalaki papa Simo Kimbangu Mbuta Kimbangu Tata Kimbangu lelo tanga kiti na terrain histoire bakomona beta masuste koma kaka fumuki mbango lelo sokozo tambola zomona même na bamituka batie elongi ya fumuki mbango grâce ya papa oyo Kimi Nzambeza na bino botika la kaka branché na RTFS 1 chaque lundi na 22h et chaque vendredi na ngonga ya 11h tokutani na poste ezali koya